Mbote bandeko balandi ya magazine na bino bolingaka magazine Ngongi News magazine o epesaka bino esengo boyebike ndeko na bino RX Kalingunda Mobala Pembe azongisi lisusu bilengi na kati ya Ngongi News. Ngongi News ezali magazine o ezali kosala promotion na bino ezali kolobela makambo na bino nyonso tu ozala pasteur ozala médecin, ozala journaliste, ozala politicien, magazine Ngongi News ezali wana pona kolobela tina ya makambo na bino. Toko fungola magazine na biso na pokwa lelo ya kobeta lisolo oyo football ezalaki organiser bongo epai ya mwana oyo awutaki poto na kombo ya Dido la Kamba oyo azalaka bongo na Belgique babetaki match loisir na équipe ya Colonel Dani Bin Oleko ya commune ya Kinshasa bakendaki 0-0 Geloro Tolanda. Oyo ezali macho ya football esangisa kibongo équipe ya Dido la Kama oyo azali mwana ya poto ya solo aye na Change Africa alakisi bino ndenge nini akoki ko changer mentalité ya population congolaise nde atiki mikili ya poto koya awa événement na ye ya liboso ayebaki kokuta na bongo na équipe ya Colonel Dani Bin Oleko oyo ndenge babetaki match na stade de 24 novembre na commune ya Kinshasa. Bonjour, comment nanga Dido la Kama nauti Bruxelles nayo laksabino Change Africa ya sosomo kubo et uti poto. Bon, le but c'est quoi? C'est de créer des ponts entre Batoa Potona, Batoawa, parce qu'en fait on doit bandeko, donc on veut recréer une coordination entre la population congolaise de la diaspora et Yamboka. Donc problème biso il fait toyawa, tout le monde en a toyiba nape awa, tout le monde a jeune ba côté et puis ensemble créer des activités pour valoriser la culture, valoriser l'identité du Congolais en général. Bon, bah match à football, il y a toujours des activités, il y a cohésion pour unir un peu, apprendre à connaître Batumsusu. On a fait un match policier, surtout l'équipe du colonel Dani. Bon, tout de suite, il y a 0-0. Bon, il y a peu bien parce qu'il y a un match amical. Donc, l'esprit toujours, c'est de faire des activités, football, bani, pour justement qu'on crée des relations, la première, pour faire la paix, il faut d'abord parler ensemble. Et bientôt, tout ça, projet Moussousou, et on est ouvert à tout le monde. Donc, Batunio Sobalingi va créer symbiose, union, Makasi Nabiso, il y a union Nabiso. Tous les gens qui veulent l'union et l'amour, ils sont les bienvenus. Il ne faut pas nous hésiter à nous contacter. Merci mingi Dido la Kamba, mwana ya Belgique ya solo oyo asepelisi mitema ya population congolaise alobi akotika te akokoba kaka pote ba jeune bazala conscient poete bango nyonso tu ba changer mentalité ekende liboso bomoni ndenge azali ko travailler pe asengi na population nyonso bolamuka botelemangi. Sepeli petoko sepeli sabino kaka tolobi RX Kalingunda Mobala Pembe ayewana pona kopesa bino innovation bo moni TV ndenge zongelengi boyoki gu bozali ko sepela o ezali kaka balobi ezali premier avertissement pambate parce que équipe Colossal o ezali ko sala ke pona masolo ezala Dudu Eyumo 16 mm soko beti www.info 16 okomona epai wapi tonton mwinga mobala serie azali ko sepelisa bino to kolobela tina ya docteur Yasmine Onya Katako na misala o azali ko sala na ba œuvre na parce que azali bongo candidate na circonscription ya Kalamu o bazali ko benga la dernière cartouche ya Kalamu ndenge asala ki descente Tolanda. Docteur Yasmine Onya oyo
azali médecin directeur ya centre de santé Boboto oyo ezwami bongo na commune ya Kalamu, précisément na Matonge, na quartier Matonge, epai wapi azalaki kokita pe kotambola na ndenge babengaka ye mama sociale. Akendaki bongo kokita na kati ya centre Mama Koko oyo ezali bato oyo batika bana basundola, kasi lokola ye azali mama bolingo, azali mama sociale, akitaki bongo kotala ndenge bana wana bavivaka. Pe esilaki bongo te, akendaki lisusu kotala papa oyo mwana na ye azalaki lisusu te, azalaki assassiné pa ba élément oyo bayebanaki te, bazalaki non identifié. 6 heures nakomona bana quartier bazolela babomi mwana vie nemi babomi madame hôtel zala calme te deuxième groupe eleki so babi non babomi nemi baboki nemi na chantier aza moyibi te, aza innocent po batala baprison na bango bi batala baliste na bango ata na makala akota nanu te, akota ta place moko te, libanga uta bamambo nanu te. Moi, on a 24 ans. Mais il faut être calme, tout remettre entre les mains de Dieu. Les papa, c'est un peu avec les autres qui sont restés de temps en temps, les encadrer. Maman est là comme il y a, bango et comme il a bango. Il faut les encadrer avec les conseils, avec la prière ensemble et tout. Merci mingi mama docteur Yasmine Katako Onia oyo bazali kobenga na Kalamu la dernière cartouche oyo aebi ko sepelisa pe aebi kotia kimia na mitema ya bato mama ya boye tovo tete yango tolobi na bana nyonso oyo bazwami na commune ya Kalamu mama na bino yeyo. Okotika la kaka bongo na politique oyo ezali bongo oyo babenga kali susu tolobaki docteur Yasmine azali la dernière cartouche kasi oyo tozali kolobela tina ya lisu ya funa oyo babenga ka bongo Giscard Longomo na fondation Jika Longomo alobaki tina ya makambo ya candidature na epe alobaki ndenge asensibilisaka ba jeune batika kuluna parce que oya kozala na kuluna lobby avenir na kozala bien te. Giscard Longombo ayebi ndenge asangisaka pe ndenge babengaka ye papa ya bolingo botala ndenge asalaki descente pona ko soutenir bato nyonso tu bazali na difficulté to ba jeune oyo babunga nzela geloro to landa. Lisu ya funa yeyo oyo bazali kobenga Giscard Longomo oyo azali candidat na district ya funa azali moto oyo atalaka pe ayebaka kobongonisa lolenge ya bilenge akitaki pe akendaka kotala bato oyo bazalaka na difficulté azalaki bongo ko sensibiliser ba jeune ya Ista to pe ba jeune ya circonscription na ye oyo batambolalaka manchette ndenge ya kokata batu na butu oyo babengaka bango bakuluna kasi Giscard Longomo alobaki tina ya kosangisa bilenge pe azali moto ya yambo oyo akitaki na kati ya commune ya Kinshasa epai wapi bandeko na biso oyo bazalaki refoulé na Brazzaville ndenge akendaki kotala bango atikaki bilei na mwa quelques enveloppes. Nazali ni majorité ni opposition, mais nous soutenir ba œuvre ya chef de l'État Joseph Kabila Kabani. Dans une action où nous sala nazali sapimoko, action nous sala moi muké naza kozwa. Ba sinistre ba utaka Brazzaville. Na commune ya Kinshasa. Tomba refulaka bango. Ngai mutali boso na kendaka kuna. Na kenda kotikela bango ba vivre ba carton ba soso na ba loso na ba frais pour na ba fêter bien en décembre. Mais na pese bango message ke ba konzamboka batiki binote ba kosunga bino kimia ezala. Na pese mbote na première dame maman Olive Lembe Kabila asa mama oyo azaka na mutema malamu vers bana ye na benga ye Tabita ya Congo.
parce que misala malamu na ezo ganga pe gangaka asala action moko aya na commune ya Kinshasa alongola bato nyonso apesa ba enveloppe apesa ba bandaku na besika kovanda tant on a bakaka lutte contre manipulation des acteurs politiques dans le sens que ba jeune oyo mingi balanda makamba politique kotumba bapine na nzela kosala ba marche mandat deuxième république ba jeune mingi baza ba balle perdu bakota mabele mingi bakota ba prison yo na bengi étudiant ya istat okutala kina bango to vanda kina pesa bango message ka ya pe des étudiant baza na kimia na yamba ki bango na solo na bango na pesa bango message bengi que président Toyokiyo en tout cas totika pe makambo o buni boyebi o boyo kaka to bata des autres to batu o tanga to bata mayele to kinde ebisi biso to continuer toujours ko sala ba œuvre ya malam mais makambo politique to ko tate makambo marche to sala so te pona mboko marche o tika sur ko sala matam ko moko te parce que na moment o eza moment to ki na élection ma ponami po ki me ezala na le 31 décembre jour o ba marche salamaka ya bato ya catholique na bato mususu ya badongolo misu o ya bata mabe o bazo manipuler toujours ba jeune na 25 plus de 150 jeunes na commune ya Kalamu na Kauka na quartier Kauka na pesa ki bango biloka komela biloka kolia na bende ba mato ibatika kozala malipina ba parti politique ngiri dire na Kalamu soki lezo koyoka na eza na cause na ngai était que leader d'opinion après cela soki mutu bakangi na niveau ya prison que dossier les a suivi que moi quelque chose des angi pour afuta bima état que leader d'opinion na cadre de la fondation baka miki wana na soutenir bandeko po baza libanda na bande côté mais la opération ya Kuluna na lobi que Kuluna est une importance parce que la force reste à la loi mbote na gouverneur sur la ville André Kimbuta yangu na pesi mbote na commandant ya ville général Kasongo Longo nya pour la sécurité na kata mboka na ebisaki ba jeune ba kotika machete ba jeune musu ba yaki kotika machete ba président biso otiki mobulu to ngi kimia na pesi ba misala bazo sala lelo batu mingi ba ke président Kabila asali ba sali mais ebisi que président Kabila aza garant de la construction alobaki ke na ko violer constitution te na ko respecter il a dit il a fait yaboye babenga yo liswa funate ozali moto oyo otalaka problème ya bato merci mingi na yo Jika Longomo o ezali fondation ya ndenge ya ko sensibiliser pe ko sepelisa bato na yo moko tokobenga lobby honorable Giscard Longomo oyo babenga kamingi lisu ya bana funa tala soki miso mayo makangama yaka epa ya Giscard Longomo misu na yo ekofungwama. Tozali kokoba kaka na politique pona koyebisa bino tozali na période électorale epai wapi mama Esther Mukendi Mbombo oyo azali pe candidate na commune ya Matete abetaki tina pe akitaki na base na ya Matete pona koloba tina ya mongo bomoko na ndenge masolo elekaki tolanda ndenge mama Esther Mbombo alobaki tina ya candidature na ye Gelor Kwata ingénieur Doudou Eyumu bola kisa et l'environnement oyo mama Esther Mbombo alobaki tolinga te moto oyo bozali komona babengaka ye mama Esther boyebi Esther mosala nini asala na kati ya Biblia oyo akitaki bongo na quartier mongo bomoko pona kolobela pe ko sensibiliser base na ye bayeba tina ya candidature na ye. Mbote na bino bana ya Matete ngai mama Esther Mbombo Mukendi nazali candidate na députation provinciale na commune ya Matete nazali ndeko na bino ya mwasi na lingaki mingi ko solola na bino mwa mkie pona na tinetali candidature na ngai parce que toza na posa mingi kolobela nani social na tina etali peuple congolais pe lisusu mingi Matete pona zali mingi moko ya molobeli ya Matete yango na lingaki bopesa ngali chance na koka ko joa occasion ya kokota pe na parlement pona kwa komema moko ya ba idée na kati ya parlement pona kolobela mingi Matete poto mona ki bopesa ki pe ba mususu chance ba koka kokota mais bakoki ko apporter o ezalaki pe
pona ko sepelisa peuple congolais to pe lisusu bayi matete te to koloba ba matetwa sikoyo yango biso pe toye to bimisi mutu mingi lokola bana basi pe to bakisa 1+ na parlement pe na kati ya commune ya matete. Bandeko bomoni ndenge Mama Esther akitaki na kati ya komini ya Matete pona kosepelisa mongo bomoko alobi ezali pona ya activité na ye akokoba nango kaka. Événement sur événement, tokozonga sikoyo na eloko oyo bozali kolinga kaka na dossier politique epai wap lisanga ya DJDS au carré ndenge tolobi dynamique de jeunes démocrates pour le soutien de Emmanuel Shadari oyo ezali bongo dirigé par ya secrétaire général Aruna epai wapi basalaki déclaration pona ko soutenir candidat na bango oyo FCC eponaki Tolanda Gelor Kwata. Mémorandum de l'ASBEL, dynamique des jeunes démocrates pour le soutien d'Emmanuel Ramazani Shadari. Notre ASBEL, dynamique des jeunes démocrates pour le soutien de son Excellence, M. Emmanuel Ramazani Shadari, est une force pour le changement de ceux qui sont partisans de la démocratie, pilier de la société et la nation congolaise. Nous venons par la présente réitérer notre attachement indéfectible au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, le père de la démocratie congolaise, pour les choix portés à la personne du camarade Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat président de la République aux élections du 23 décembre 2018. Il s'avère impérieux que la DJDS au carré soit la dynamique au sein de laquelle se réunissent les jeunes de la RDC, mouvement sans but lucratif. Nous sommes aujourd'hui nombreux à y adhérer afin de promouvoir les échanges depuis sa création en date du 10 août 2018, je m'excuse, 2018, qui puisse éclore une véritable dynamique qui va hisser les camarades Emmanuel Ramazani Shadari à la présidence de la République en dehors 4 mois des élections. Raison pour laquelle les jeunes s'engagent à peser sur le choix de l'entité politique et celui qui portera la lourde responsabilité de notre destin. Les jeunes sont à 75% de la population nationale et donc un poids électoral essentiel et non négligeable. L'aspect dynamique des jeunes démocrates pour le soutien d'Emmanuel Ramazani Shadari est représenté dans toute l'étendue de la RDC. Voilà en quelques lignes le contenu du but de notre association qui est et restera jamais soutien du choix de la jeunesse congolaise porté sur son Excellence Emmanuel Ramazani Shadari à l'élection présidentielle 2018. Que vive la dynamique, que vive la jeunesse congolaise, que vive notre candidat Emmanuel Ramazani Shadari, que Dieu bénisse nos objectifs et la RDC. Tozali koko bakaka na oyo etali politique tolobi bongo Mama Expérience Nabitu Kamere oyo azali candidate na circonscription ya Lukunga oyo azalaki mwana ya poto ya solo pe azali kaka mwana ya poto ayaki awa pona kolinga kotika candidature na ye pendeko papi oyo abetaki ngonga pona koyebisa bino tina ya masolo ya candidature na ye tolanda événement oyo.
babengaka ye mama ya Lukunga abengami bongo na kombo ya Espérance na Bitu Kamere azali candidate na INC epai wapi asepelaki komema base na ye bakende kotika ye na dépôt epai wapi akendaki kotika candidature na ye na seni kasi ndeko papi oyo azali membre na kati ya komito na ye azangaki maloba te. Mama na Bitu azali candidat ya UNC na district ya Lukunga. Tosengi na bana Lukunga nyonso tokomi na moment oyo esengeli toyeba ko voter malamu. Tokomi na tango ya nouvelle mususu ya nouveau changement mususu esengeli ekota na mboka na biso. Yango Mama na Bitu azali moko ya mama oyo azali na aye na idéologie ya koluka changement na kati ya mboka na biso. Tosengi na ba ONG nyonso oyo ezali na district ya Lukunga, même ya football, ba judoka, ba karateka, ba boxer, ba club nyonso oyo ezali ya sport o ba monike baza na district ya Lukunga, bo hésiter te, bo poussana, bo ya to soutenir candidature ya mama na biso na Bitu Espérance Kamere. Aza mama boboto, aza na ba idéologie ya malamu. Merci mingi na yo mama Esther na Bitu Kamere. Population nyonso tu bazali na posa na yo, bazali na posa ya ko soutenir candidature na yo, balobi ete INC ezali parti cher ya honorable Vital Kamere oyo pe azali candidat président de la République. Na yango lokola bato nyonso tu ya Lukunga bazali sima na yo, balingi kaka yo ozala molobeli na bango. Mariage ezali institution divine oyo nzamba tinda lokola loba na biso ke mwasi akotika baboti bakokangama na ye molongani bakokoma eloko moko lokola Thomas apôtre Diclé Machouar Nkolo andimaki bongo kotika baboti na ye po ya koya kosangana molongani na ye oyo abengami na kombo ya Abigaël a changé identité botala ndenge mariage coutumier na civil na bango elekaki bongo tokolanda oyo elekaki boyoka elengi ndeko soki yo nanu obalate tala mininga ndenge bazui décision dit l'homme a dit et il a réalisé. Mariage ezali institution divine oyo Bible eloba mobali akotika baboti elongo na mwasi bakokoma eloko moko tala ndenge apôtre Diclé Machouar Nkolo atikaki baboti na ye pe ayaki kokutana na mwasi na ye lokola Biblia eloba totala ndenge babandaki na mariage coutumier pe bayaki kosukisa na mariage civil. Napeka Nzambe merci pour l'opportunité à Salingai. Satandaki na ngote. Bon, nous trouvons qu'on a pas tellement bon. On fait l'interview. Mais Nzamba Salinga grâce. Abenga mon Seigneur. Mon Seigneur. Seigneur, c'est ton porte-bonheur. Allongoli Nassoni. Bien sûr. Allongoli humiliation. Bien sûr. Allongoli Marambebele. Oui, Azamo Bali, Abo Pigiri, Abo Kundu, Banjoto, Ngaya Nadej. Gloire à Dieu. Merci, journaliste Mounene Kali Ngunda. Nzamba Pambolayo. Ezamukolo Oyo, Nzamba Sali Bisongolo. Kutana Biga, Biga Yakapemena. Sala na biga tozaki na mama biga yaki rêve comme une réalité. Amen. Parce que les justes vivent par la foi. Amen. Tous vivre par la foi l'enzamba ebiko sala grâce. Esengo na mitema matondo boyoki ndenge mosali ya Nzambe alobi elongo na mwasi na ye mama Abigaël oyo a changé kombo a komi désormais Abigaël Poutou pote mobali na ye apôtre Diclé Poutou ayebi ko honoré ye na miso ya baboti na ye pe ya l'État.
Tondo Ming Gelor, merci beaucoup na bandeko bazali kolanda wana topesi mbote pa ya mama Georgine Mbonda o azali mama ya RX Kalingunda pe na papa Sami na pesi mes condoléances et pa ya Nicole Nzumeya pe mes condoléances et pa ya Nana Mbonda oyo babungisaki bongo babokilo na bango tolanda élément oyo colonel Dani Oleko alobaki na ndenge bato ya Monique bayaki ko visiter na kati ya commissariat na ya ville ya Kinshasa na kati ya maison communale ya Kinshasa tolanda. Tondisa vile sengo pona komona ke lelo makanisi biso pona koya kosala cérémonie ya direct d'or na koyi koloba boye na kati ya réforme biso tozali commissariat oyo eza pilote oyo tozwaki chance na bakonzi ya likolo pour que batante expérimentation nango na kati ya commune ya Kinshasa, raison pour laquelle tozalaki formé presque na bamodile nyonso soki tolandisami na kati ya 3P3R toyebi tozwaki formation yango tozwaki ensemble na société civile y compris bachef à quartier bachef à rue oyo bazali badimandatif na biso na kati ya maison communale na likambo ekomi lelo na koloba te keze eloko moko ya sika ekomi epa na biso pamba te ndenge nauti koloba wa biso nde tozali komi première commissariat na kati ya ville province ya Kinshasa oyo tozwaki chance ya kozala formé na police ya proximité, raison pour laquelle soki omei kotuna na badimisie na biso bakotalisa yo bilan à quelque sorte na koloba bilan eza positif parce que sur le plan pratique toza kolakisa de quoi nous sommes capables par rapport ya formation tozwaki. Komi na ngonga oyo rubrique oyo toyebisaka bino tina ya Ngongi News soki toyoki ebeti ngongongongo c'est-à-dire Ngongi News masolo nango ekomi na elengi tokolanda événement oyo botala danse oyo soki ezali ya ekolo nini pe boyebisa biso tokozwa eyano bokanga mitema parce que pamba te bokoseka ebongo bokoyeba ndenge ya kozonga tina ya masolo na biso tolanda. Commissaire Kavula de Gaulle Mobile Esprit Docteur Boudila Demokani Asanga Malini Toselo Bongola Mufilo Kou champion na Duruma Ayokadi Moussamba et développement Matondo epai ya bandeko nyonso tu bozali kolanda biso partout dans le monde wabino ndeko RX Kalingunda Mobala Pembe oazali ko travailler bongo na équipe ya ingénieur Doudou Eyumu Gelor Kwata ingénieur Sunda na ndenge bango nyonso tu basangisaka masolo poke Ngongi News ekende liboso pourquoi pas na yo $10 kamba tokobosa na te pona yope ozali mosika de loin docteur Guigui Mbonda na kati ya Afrique du Sud docteur Pamphile Mbonda na kati ya Mbujimai docteur Patongunda et pas ozali na kati ya Angola pourquoi pas toi ma petite sœur propre Trésor Ngunda oyo landinga na sima na Afrique du Sud oyo masolo esimba mi bana ya poto nyonso tu tozali koyebisa bino ke na kati ya poto vraiment na poto abenga mi bongo na kombo ya Christine Mbonda na mobali na Ejuma elongo na bana na bango nyonso tu Papi Chombonda oyo zali ndeko na ngai grand frère onga na landi nazali ko sepela na bino na oyo nyonso tozali ko sala botika la scotché cimenté ya kolanda magazine na bino oyo bolingaka tolobi Ngongi plus eye lisusu na elengi pona ko sepelisa télévision na bino ba papa ba mama bandeko basi pe bana botala moto oyo azali kolobela bino elengi azalaka nango botala ndenge toye lisusu ko sepelisa bino botika la scotché ya kolanda magazine na bino Ngongi News pona ko silisa na kokanga bongo maboko pona koyebisa bino respect na bato nyonso to bazali kolanda. Ciao.